bolingo na ezanga suka yaya biso na totelemi tobinela mokolo mokonzi na bakonzi nalali na butu tongo etani namoni bolamu na nzambe baetolalaki na bango basili kolamuka te o Yesu aza bien bien Yesu aza bien bien Yesu aza bien Yesu aza bien soki nasengi opesakanga na matabisi Zambe na munu yimbilaka yeke mbote 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 opesanga valere oyo ekokani ata na bomoto na nga te okota likambo na ngai Fandi lesike de kilikolo okumama Yahweh Mama Yahweh Yahweh Mama Yahweh Yahweh Mama Yahweh Yahweh Kumama Yahweh Kumama Kumama Yahweh Kumama Kumama Yahweh Kumama Kumama Yahweh Kumama Namaso saleli ngai kumama Yo linga kinga liboso na koma na mokili Maongu na linga kisolo kozua bomoi na ngai Na ngolu na yo Na makila mayo Yesu Na etulusu ngai na bikisami Banjelu na lola lelo bakoyembela yo Bongo ngai mwana na yo mpona nini na yemba te Nzambe mosusu aza te oya koki na lokumu Bobele yo Bobele yo Bobele yo Yesu mwana Nzambe Yahweh Mama Yahweh Yahweh Mama Yahweh Yahweh
bateli na ngai banjelu na lola lelo bakokumisa yo bongo ngai mwana na yo mpona nini nayemba te kumama yawe yo ebombelo na ngai uvandi lisika eleki likolo yawe 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 obikisinga longolinga na libula libebi esika ya bawe ekoki okumisa yo te ata basandoli yawe bazali mingi yoyo kilo yembo na nga Oui, bonsoir à tous. Oui, nous allons maintenant vous présenter les programmes concernant l'ouverture officielle de notre espace Amour Vrai 0046. Nous allons commencer par une brève prière. Et après la prière, il y aura les mots de circonstance du responsable de ces sites. Après le mot de circonstance, il y aura la visite guidée du site qui vous reçoit ce soir. Je vous remercie. Nous allons ouvrir cette manifestation avec une prière. Nous vous prions Tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es le maître des circonstances et des temps, tu es celui qui détient les souffles de tout un chacun et tu es celui qui a permis d'organiser ce site et cette manifestation. Seigneur, c'est toi qui nous dis tout ce que nous ferons avec toi aura la réussite. C'est pourquoi nous venons auprès de toi, afin que ce que nous sommes en train de faire puisse être présidé, gardé, sécurisé, conduit par toi. Règne en ce lieu du début à la fin, dans tout ce que nous allons dire et faire, manger et boire, pour la gloire de ton nom. Nous laissons toutes nos personnes, tous les invités, entre tes saintes mains, ainsi que le responsable et toute sa famille est terminé selon ta volonté. Nous prions ainsi en demandant que ton sang précieux nous couvre et ta présence soit en ce lieu, du début jusqu'à la fin de la manifestation. Cela au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous avons prié et nous disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Et nous applaudissons pour notre Dieu. Je veux que tu portes mon nom de famille, mais ça prend du temps. Oui, c'est vrai. C'est le jour J aujourd'hui. Pour ce site qu'on appelle 0046 et Amour Vrai. Je tiens à remercier Monsieur le chef du centre d'impôt synthétique de Mongafula, Monsieur le chef du quartier Kimwenza, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, nous vous remercions de bien vouloir répondre à notre invitation à l'occasion de l'inauguration de cet espace récréatif dénommé Amour Vrai. En dépit de vos multiples occupations, nos remerciements vont particulièrement au chef coutumier du groupement de Kimwenza, M. Martin, je ne crois pas qu'il est là, qui n'a pas un seul instant hésité de nous vendre ces terrains, qui nous a permis de nous lancer dans l'expérience de cette nouvelle aventure. Cette aventure n'aurait pas dû aboutir sans la détermination et les conseils de ma très chère et bien-aimée épouse, Maluka Monia Chibangu, à qui je témoigne encore une fois mon amour.
Merci à toi, ma femme. Je t'aime et te mérite toute ma vie. Même dans nous la bayoki. Parce que dans le français, tu parles de bolingo, il y a un amour vrai. Il y a un négà bolingo. Mon tabac le balingo masit, après, amanina beaucoup mis ça au aïe molonga ni vraiment au bout de l'année. Comme quel molonga n'est pas yazali, ma beaucoup yaza ayoka gate. Bon le bilangé. Merci. Gisèle de Foumanteka. Malheureusement, elle n'est pas là aussi. Elle devait se mettre debout, mais elle n'est pas là. Moses. Madame Gisèle est une amie d'enfance et amie fidèle à ma femme Malou, qui nous a accompagnés dans la réalisation de ces projets ici à Kimwenza, dans la commune de Mongafula. Sans son amour, nous ne serions pas aujourd'hui en ce lieu. Merci encore une fois Gisèle pour cet amour vrai et parfait entre ma femme et toi. Tu mérites des applaudissements. Elle mérite vraiment des applaudissements. Nos remerciements à M. Kazadi qui nous a ouvert les portes en nous facilitant l'acquisition de tous les produits Braliment, à savoir congélateur, table, chaises, ainsi que toute la gamme de boissons Braliment. Nos remerciements encore à messieurs les commandants de la police poste de Kimwenza, gare, et toute son équipe pour la sécurité qui nous ont toujours assurés. Nos remerciements à toute l'équipe qui a travaillé avec nous. Sans votre participation, nous ne serions pas arrivés à ce stade de réalisation de notre projet. Je cite les maçons, les électriciens, les plombiers, le peintre, les décorateurs, le menuisier, le jardinier et j'en passe. Nos remerciements finalement du fond de nos cœurs, le pasteur de l'église Bergerie de Dieu, Terre Promise, pasteur Lick Kalamba, ainsi que tous les membres de l'intercession qui ne ménagent aucun effort en nous soutenant spirituellement toutes les fois qu'il le fallait. Cet espace récréatif est constitué pour un débit de 3 bâtiments qui sont un bar-restaurant, un dépôt cuisine et une boîte de nuit. Sans oublier cet espace vert au bord de cette belle rivière qui nous donne une belle vue de la nature et nous permet de respirer un bel air. L'espace Amour Vrai 0046 a été créé dans le cadre de la participation à la modernisation de Kimwenza en donnant du travail à nos compatriotes locaux. Ces dits projets ne s'arrêtent pas ici, mais le cabinet de notre architecte est en train de mener une étude pour la construction d'un lieu d'accueil pour un moment de repos de nos clients. Pourquoi ce nom Amour Vrai? Comme vous l'avez peut-être compris dans mon speech, il s'agit d'un amour vrai. Nous voyons la franche collaboration, la joie, la vérité, les progrès, l'unité, l'avancement. C'est l'ensemble de tous ces mots que je vis tous les jours aux côtés de ma femme et nos enfants qui a donné naissance à cet espace. Nous cheminerons avec une équipe forte dans la confiance mutuelle que nous permettons de vous présenter. Notre collaboratrice, Madame Gisèle Lufuma Mteka. Notre superviseur, Mademoiselle Cornélie Kalamba Chiabou. La chargée de vente au VIP, Mademoiselle Laetitia. L'animateur dans la boîte VIP, disque joker, Fiston. La chargée de la restauration, Madame Aziza, spécialiste dans la cuisine congolaise et européenne. La serveuse au restaurant, Mademoiselle Fada. Le serveuse au VIP, Mademoiselle
Mick et Laetitia. Le chargé de la sécurité, monsieur Marcel. Pour clôturer notre monde des circonstances, nous tenons à vous informer des activités que l'espace Amour Vrai organisera dans un futur proche. Il s'agit de l'organisation de buffets en famille à moindre frais chaque week-end, l'organisation des matchs de football amicaux, des concerts. L'espace Amour Vrai a ses portes ouvertes pour toute location aux diverses manifestations que vous pouvez organiser à son sein, à savoir mariage, conférence, réunion, anniversaire, baptême, collation. Nous vous accueillerons avec joie. Soyez le bienvenu. Merci et bonne soirée à tous et que Dieu vous bénisse. Amen. Et ça vient. À présent, nous allons passer à la visite guidée de notre site. Responsable Freddy Mayengando, où il y a outil côté inversement des circonstances, pour aller pour guider et pour présenter chaque bâtiment, ce qui est déjà dans la quartier. Je vous remercie. Send her money from London. She dey see me like my baby dey distract me with her bomb. She get the guy where they send her money from London. She did love is a wonderful, tender feeling. You dey give me ginger. So baby, dance it, dance it, dance. The beauty in your eyes, they give me life. Oh, oh. I could give the love the dance. Oh, for the sake, for the sake of love. Oh, baby, give me the body, body. I never give it to my dear Baba. Oh, by yourself, I could kill you. You could drive around for my boss. Baby, mama, they say we like you all. You never done.
Faire une à terrasse à biso. Non, gérer ma conciliateur à terrasse. Cheftain a biso numéro 1 Madame Cornélie Ngande dans Hollande pour nous diriger. En a 4 amours 46 ambiance c'est tokos. Donc tokos agnon c'est bien. Toi na ba mamba bien ba masanga bien. Ba restaurant propre ya classe. Non lo banabana poto nyonso o boya vacances na 4 RDC. Boke na bilo musika te bozape te boyaka na kimwenza na 0046 esika bilenge ya soloza. Toana ba cuisine congolaise, toana ba cuisine européenne. L'américaine peut aller. Nyonso ezali. Awa boza jamais déçu. Non pesa merci na bato nyonso bolanda biso na 0046. Premièrement na pesa merci na boss na nga monsieur Freddy ende mutasali biso tozala na moment au 4 na oesi. Na bosani te moi cha boss na nga mère Malu maboko trop ozela kama maboko pembe na 0046 biso na bainyo so bolanda biso ba merci et na maman na nga le ya mabiala na bicho tozala maman Malu Maengando mère nango la sola la bête la rato le grand père na biso afin chama so jana fête tozala mère ne yo il faut ça la rappeler musa tozala maman na ye na poser question c'est là ndenge tokuti a pe na kati espace vrai amour ambiance c'est le kitoko maman na habité ambiance c'est le kitoko olobi nini makamuni eza a ba cousine nini eza a bozala ngo ko ba la poto karaté décembre vacances tozo vivre awa na habité moi message na yo ti ba cousine bozala la cousine eza awa eza cousine congolaise pe ezali oyo pe ya eza il y a de la cuisine européenne quoi. Parce que tant que les gens déjà faut cuisine européenne ça. Oui. Ce qui va y puisque va yo como que está mina ma quartier ya kimwe la kati ya mboka na biso. Moi message nini? Message na zero pesa na bato baza musika. On va na biso na porte même si on va ville Angola partout. Bazo landa ke soki ba koya akoya ba vacances na bango. Na so za ouvert pour na bango. On a mutunos bazo onate ke oya zana no ya zana no bazo ya mutunos. Merci maman pena bi bazo ma batu tout et ceux qui pela en mutuke ou ta photo partout même à la Kinshasa espace za na Kimwenza. Na éviter Kimwenza yi pesa mo ba adresse kwa te ba Kimwenza gare, Kimwenza gare. Vrai amour, vrai. 0046. Merci maman. Merci vraiment maman. Ah, biso boulora yango yo. Na na maman futo te ka ni terrain ni ko de boulot na mai. Na rappeler bandeko tout voilà na biso awa na espace vrai amour na confirmer radio aba na poto ngane na ya ninga espace aba na New York États-Unis pour moi kinga na yaki na lobela ki tozala moko ya ba hôtesse va se présenter à expliquer biso nani ambiance zo tambola awa espace vrai amour 0046 ya bana souhait ndevi na Fredi aye ba vient na bela souhait ba ya tobeta déjà bien na pe Fredi aye to monani parce que toi ba kangi petit ba dini arrive na live na pini na tambola micro zongi lisusu na vidéo on expliquer ça ambiance c'est le ramener ni awa espace na bino se présenter vraiment ba ba bioté et puis expliquer son nini ambiance c'est le ba faire tambola nini na kata boîte awa ngani la cliquer là aza servante na restaurant terrasse restaurant 0046 ambiance c'est le kitoko
chaque lundi, de lundi au samedi, ils sont occupés jour à week-end. D'abord, travail de lundi au dimanche. Ambiance, c'est ça qui top. Ambiance à l'aise. Les clients, ils représentent bien. Tout ça, la repas bien, qui veut servir. Tout ça, parce que c'est on a poulet, tige, makoso, légumes, nous sommes là. Pour ça que cuisine nous sommes à l'aise. Nous sommes là. Vacances à décembre. Et il y a un espace vraiment parce que nous avons un peu de temps. Merci à maman Malou, mais nous avons les rameurs qui sont pendant la nuit au Saranate. Il y a une émission de gens qui sont au PCPT. Vraiment, au PCPT, au PCPT, sa maman va derrière. Tu sais, joyeux anniversaire à Gériel depuis Suède, mon papa Frédéric, vraiment, mon maman mon message, moi de la fin, on va balander la photo de la Stockholm, en direct, moi message, na pesi ba onyo so moto balinganga no la kinkela na pesi bala na famille kinkela ba moto belé donc ba vivre 0046 donc amour vrai il y a ma casse qui toque ambiance de 6h à 0h jusqu'à l'aube. Donc ça adresse pas aux qui mwenza gars. Ozana kimwenza Kimbala vers pont Kimwenza ma pont Kimwenza Kimbala avenue route Kimwenza seulement. Route Kimwenza vraiment donc adresse Kimwenza gare. Kimwenza Kimbala. Ah Kimwenza Kimbala, c'est Kimwenza gare mais Kimwenza Kimbala. Référence c'est Kimwenza gare. Donc merci beaucoup vraiment. Après si bamboka trouba on va sepelana tonton Freddy maman Malou bambote belé 0046 c'est à biso to sepela dans l'ensemble bambote belé ba bisou. Merci. Bana poto mina robeka ka biso musala yango na yebna koteka to ni tenga micro kaka yango ni tsiki na kendali na yebite na zio awa za moko ya banani expliquer bana poto ba na minute yo. On va expliquer là-bas dans le photo, bazola na biso na minute yo bazola na ngai Laetitia mama naza travailleur na kati ya Mouvre 0046 naza travailleur ya awa en tout cas na oteka masanga donc ça parmi ba hôtel va servir batou na kati ya boîte ou bien la terrasse parce que vous na boîte terrasse et puis vous avez na bar et vous avez na restaurant partout même si na boîte même sur libanda nazo servir. Ah, mais c'est la nègre pour la porte yinda kama bela tebinga miesa dine la nègre ni awa na éviter ba voisin na bino bosuka la nègre nya miesa dine etambo la nègre. En tout cas vraiment il est on ambiance na biso eza du lundi au dimanche. Donc chaque jour tozana ambiance ya makasi. Donc jour mon côté et là jour mon côté et fukama. Donc ambiance eza vraiment très bien. Oh, c'est vrai, on souhaite ambiance à ma casse. Il a raté, il faut qu'on raté. Si on a fait signaler, on aura des Zakari Baba sur un plan bien, c'est bien. D'ailleurs, moi, mystique, à tout, à qui moi, je sais, rappelez-moi bien. Oh, il y a des bambous qui sont allés, mais moi, pour que vous soyez là, vous allez nous faire ça, rappelez-vous, nos voisins. Nous avons un repas nyonso, repas européen, repas congolais, Ezali. Nyonso Ezali. Nous allons dire aussi, tu vas m'accoster, tige, nous allons voir. Vraiment, m'accoster Ezali. Poisson ezali, poisson salé ezali, tous en poulet mayo, tous en nyonso. Moi de la fin on a balanio surtout le micro bon pas moi avec toi c'est bon nini. Assurance nous peut se faire pour tout balanio en Suède, balanio dans les états de partout dans à travers le monde moi de la fin on a dit. Mon ami dans les zaki on préféré pour le baizaki en tout cas bana photo au bana maman Malou au bana tonton Freddy et loko ya bien oyo moko na bino asali eza anakin donc soki boye ezala bien boya ko visiter biso to ya babino na sengo bo sepela pe mesika donc surtout que ba congolais to ya babino na sengo to zana na sengo so boye boya vraiment koto na espace amour vrai 0046. Merci na CP na hospitalité na bino tika la pesa mote la moi du Charlotte depuis Canada bonne année pe amour ba petit ba le la parler ba la toni ba lia ni boye ba ka ba ko don ni zala e ya rapela bika ni zala so ba kaninga ibino bo CP la rate bolela la rapela lié ça la moi bien na dit que ça mabanga te na panza mabanga na ponga lia rabo
Moi, 2 personnes, moi, je mon mot. Naza 2 personnes en groupe sans beauté, na pesi beauté na moko nga na yebi na mikili. Aza chimique na ngai. Tanga kombo na oyo déjà za moko. Tonton j'appuie na pesi beauté ya mbota trop en tout cas tango landa oyo vraiment sepera Laetitia a pesi beauté petite sœur Miki Milolo. Ah, la pesi maman Miki Milolo pembote ike kitambala New York bien azolela. Nganda mama Monique la londa pona okabana robima nganda mama Monique la londa olakaka biso to koya londa to yepe le sous-souté. Vela nga héritier pas zinga kotinga kana poche. Na lo ba ngai no ba vérité na bomba raté. À part quand le Bumbashi a ski, c'est un mais ma bus a fait le logoté, comme ça va mine la banzem, bozo quand ça va y aura monté, va pour la route, il y a aux hommes à la raison. La message peu comme d'Anda Kunangai, t'as pas si mot, t'as pas de retour dans l'ambition, tout ça. Ah, on toujours dans espace 0046, bras amour, toujours continuer à maçonner les arabes. Tu as bien sûr, mon poids à battre ma carte, il y a amour vrai 00046, quand tu le vois, code, il y a Suède. Quand tu vois la code, il y a vraiment l'autre là, on a été. Oui, code États-Unis. Donc, code États-Unis, 001, côté au monde du Charlotte Bazali. Base dans la New York, ne tombera jamais bon dans les pays à Moboé. N'habitez pas pour se présenter comme nous avons nous rappelé, ah, on a qu'à ta boîte parce que boîte, ça mouille. Tu sais que, ah, papa, il faut sélectionner ma grande, on a évité de se présenter. N'a boulot, on a qu'à ta boîte. Ok, merci, mon Panzi Sambo. Biso awa. Tous en espace 0046 au babengi bongo bolingo ya solo na français de dire amour vrai oyo moto azala bolingo ya mboka ya bolingo batu o bukanisa ba jeune belé bukanisa ba se belé ko ba ndo sala na kati ya mboka o tala ko chômage yo kama kimingi na Congo mo sangisi bina ya bana na batu ye wana tonton Freddy na mère Malou babi bolingo ya solo o to bengi na français amour vrai ngana na DJ na DJ ana kati ya amour vrai d'ailleurs même to bini ça va tout ça va va faire le héritier va attendre mais malgré tout poche na likambangola dit ça doit être rappelé banze donc biso to za bato o to sala ke bango so ba ki ba koti ba studio na bango ne ba kotaka biso ne to sala ke ko bino voilà talaka les donnant les trompes on a benga ka tonton Freddy muto akala bolingo vraiment ya bato motema DJ na ye ba DJ na ye a chip na ba DJ na ye po asele selo kwa kitoko boyo ozomuna ba ona mère Malou talaka bango o ko kabola bango na ebité veut dire na ebité atakuli wa na ebité soko o mekokoka yango na na msa ndonga ki boya kaya mingi mingi ne sika oyo esika o vraiment pona ngai moto na beta beta na ngana beta beta me koto bana kangami vraiment awa wa eza pena pepper déjà bien traga bana bazolia tongo midi poko pe bazomela donc c'est dire que baza à l'aise pour aller ni pour na kangami na moto malonga vraiment bazaka na bango bambongo me bakosa biso po baloba trop na ba télé mais biloko boye bako sala moti po moto bisa bina paquet na yeba mbongo na yeba ma bisa na ba euro ba dollar ba livre sterling aki a changer pe comme ça ko bongolé en franc congolais. Ah, ambiance c'est kitoko DJ ozo confirmer ambiance c'est la kitoko ça. On est là on a pas voisin mais ambiance kitoko ça. On va appeler les musiciens DJ yo. Alors peut ça fait numéro na contact bo benga ka yebo so la parce que ba musicien te dit que ne to beta beta. DJ ambiance azo bini ça tongo ça. Na bisino pour ambiance n'habiter wana faut tout na mingi mingi les donnant les trompes tonton Freddy ko yemo ko talaka de pas que ayaki ko tout de pas ayaki awo ko ko zonga te pour na lo ko kanga e ambiance mais na tema sana bolingo ya mère Malou o aza kuna na Suède mère Malou ale litro lobi yaka zonga ko moni asika ka mukepo mère Malou asa elaye disque vraiment yango habiter na bolingo na zonga sur Suède po yo ibikaka mais moi référence place à boîte c'est Ali bato ba yebite bana na porte puis ainsi que la Kinshasa vraiment esika ya kubunga te espace na biso oyo soki ozana cité verte otemi na cité verte ngo kita kaka place on binga ngo boulangerie okitika mo boke otubi bango kaka entrée ki mwenza okozwa moto okozwa pe car on va taper cheval pour que tu aies la zamba on va taper nyonso mais on se retrouve ka awana 0046 exact tu baba bunga te so komika na gare na kimweza otunika ka ngana luka 0046 ata bébé o abotami website zana ngulu mati la commission vraiment ambiance là total na rappeler ba musicien ba ndeko tout comme sur le bête en détour ba musicien na rappeler no espace bandu le bête rappeler awa
bon expliquer rappeler par exemple beta rabino beta dans l'espace 0046 la kimwenza ba robeti sayo na mari ndo na biso voisin ataka ba minu na banzembo na bandesi ndoki abete na kingasana MTDD abete kunda vraiment na zo rappeler bato pe bandule ya bien ba bien zali ambiance au salon normal na rappeler c'était pas la boss live le leader de tous les musiciens porte-monnaie magie privé à petit na yo bakanga qui met l'image biso yote toze sur la caméra na info boss live espèce a bien Robert Andou va aussi là donc ba nzembo ba mettre Kajou ba nini DJ mon message fait numéro téléphone parce que la mission ba la déjà ba Robert na pays ba ça va coordonner ninga la rapide na photo moi message et tout le monde il a fait non banga no posant voilà ngai comme on a dit Fiskas papa na Joyce pona ba oyo ba moninga imba liboso na bikena ba poto kuna tozala ba libebele tozala ba yaya ba l'équipe ba koko bana ba poto kuna poto ala na mo 5 glace te ko fiba esila kala nite pe to nyate mabele na ba poto mais na mito yo dona na kimweza et pas ya le Donald Trump on a benga ka tonton Freddy le vrai na mère maluko ba onde vraiment bazana na kolinga solo pona kolinga mboka bato bazana ya posa numéro o ya téléphone ko yebika bata poto era moko mwa eloko tanga babona ne kala mingi te poto le latinga ba journaliste biso to vivre mingi na matolo te mais to ba na ba poche na ba poche na on est bombe là biso ma bombe banque numéro na ngai eza o ya WhatsApp ezali plus 243 89 88 32 911 pona bay oyo bazana posa obenga biso ba wonya taka mbala moko to rese trouver so bo moni mo ko benga ngai ezate bo vira ngaka na compte ya papa c'est bo benga numéro ngai za la toucher wana bo rejoindre ko benga DJ direct bo rejoindre mbala moko na localiser facilement ko bo joyer merci na moi du Charlotte depuis Canada ngandama Monique na Luanda to ya pomba pa ya ki Canada sakani sika na plage chikwanza na rombebele bela siami na mona ki voilà tu as bien un papier pour que ça biso bien la pesi bandiro tout pour la na biso bo c'est dans tout monter tu as bon la espace vrai amour 0046 quand tu vas code d'abord la Suède pour la code d'abord la Suède les sur la ville ya Watermord ici quand maman Malou avant la vraiment merci na bandiro pour la biso pour la ngai na bino bo mo ba mo wa Kinshasa ka ni mo wa dalo ba to lega ciao nous nous avons Motala ngubu bato nanje ngubu na mai azindio omona ki bangubu ndenge bazali konasa wana kati ya mai bino moko bomoni desa c'est que makambo ezali nango kitoko epai ya poche fedi Léopard et guépard tala boko ya personnage idée ya moto papa Freddy Mangando eloko kitoko seli biso wala mwenza elabi mwenza kimwenza 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 sasete apena kai bandeko sidi ere mote soyo zoka sasa maflere maza kimwenza yo acha pesa ito ngo boss na mambo to bon beti tozali likambo moko wa awa tozali moni pasi tozali ezali pasi te yo kola kisa makambo na yo apojoba na ndako pasi kuti omema ngo kuma ngo tie misikoyo no ujekoka ungabe tona bela kele soni pesa na sui bon kango suti omoni na kana yo buzo oh no habe bulika ndio madama kanga kinga yona na sabo ki Ndio nikupenda ngai wana siko penda ngai siko kile na ngai ngene rubi ngai na sambo ni ora penda ngai na komi papo no re woto ra koni isere la moso ni sono wa mo siko identité lo za la parlement na sebo ki ya o sonani monani yebi so que mon asali lo kuna ye il faut vous féliciter ye ba initiative ya bo tala ga yomo ati bangubuli papo tamu basa kuleka na mai ati banchoku ulijeti ko bula mune uyu bana nete mwano nabiso ima ise iloko moko initiative ya jetoko parce que ngamo kundenga na sawa na kota na ngana babisika
Mais il y a vivre biloko ya beauté. Si bakanganga ni ula kulu bakanganga yo. Mais cette fois-ci bakanganga yoko. Est-ce na cause hein? On cette fois-ci na yo bakanganga te. Pour na kuya kubomba na ngaya wa na site oyo. Zéro double 0 46. Net clair. Amour vrai. Amour vrai. Ah! Amour vrai. Amour ya bulingo. Ya bulingo. Isika mama ni bari. Mais awape nalobi awape ba usana kamene basari. Awa usana. Awa kana sike. Jana sawa ki ba ukanga. Uzo kana sike, parce que le sike. Munami. Oui maman. Munami. Oje muninga ngaya. Oui, na muninga yo. Ikeba. Oui, je sais. Mais je le que j'ai pour ce petit joli. Ah, yangu anu lobi yango ngati. Unawapi? Yo j'ai petit ngai. Kwanda accompagner oti. J'ai accompagner dans ma bien. Jake, il nous va bon. Mais il sait qu'il connaît la ganga chutete. Il va chuter kala ba maman na dini. Ah, oui, elle a petit. Ce qui est vous allez signer papa j'ai une carte. Non, hein? Siko, même sa maman qui est dans la auto. Yo. Maman nani? Kasi non malu. Na pakisha yo na pakisha makam oye bisa yete akaka kinga ni bosa bendinga ni bema wina saba ki oka kite. Pardon, mais vous savez pas. Et qui bon matero koni. Simala. J'ai tout le petit nangai ya siku ya. Kiti nangai. Gile. No. Bon nous allons wa. Oui. Ngapi na sakote. Na boîte de Noémie. Yo ngai. No wapi. Ozo poto tundi wata pesa ngoto zo kuta kambala moko. Boso ko moni mbambi. Oh, kali ya sukari yena kanyo. Nazana kusa na jeti. Ndio hapo hivi sasa wote sio hivi sio sawa foshushi. Nani? Foshushi. Oh, no. Na kukusala pa poskoso wana te. Yela ngande huyu ngana sana kubeswe. Azama si kitoko eh. Mais la français na watu izaza boga. Nani? Asa boga. Yoki bilong suspecté for urezonaka. Uzo kubenga mwasi boga. Wana mubali utomu tabul fukubenga bel fui. Tima, boga azama sile. Boga afemini. Afemini. Binomba usa batono fuit, binomba. Usa batono fuit. Bon, ça va. On doit compter là. Voilà, tout ça c'est là. Usa sana tombo. Continue na bwa. Je me comprends. Viens. À tout à l'heure. À bientôt mon arabe. Viens. Asema honorable ba c'est le fundi. Olobi. Sera ka honorable ba hindi fundi. Moi nous sommes là. Nous sommes vraiment les gars. Nous sommes comprendre. Tu m'as ramené si mon anjo. Non moko. Madame honorable. Solo. Allô madame. Allô. Que honorable simbi singa téléphone madame. Ah, nous le connaissons. Oui madame. Toza et pas ni boss Freddy Maengando. Kasi ngwana te. Nana bela ngana interprète na yo. Ya bela lo, abela lo batepo. O kama ye juma na to bana. La personne est. Je te donne de dire. Vous pas. Ah, vous êtes dans le tout. Exactement, vous êtes dans le monde de la maison. Ça rappelle, là tu ne sais pas ça, ça rappelle. Vous êtes comment là? Si vous le voulez, il faut pas ça, ça va marcher. Sikolo, on va se kula, moi si. On va se nenda kula, moi si. Yakula babota. Oyo, babota na ete amu hivi. Nani bana? Alors, je suis là bas. Et comment dire? Yo dese to ça dans l'honorable. Yese to ça ça lelo. $60. Et ça ça met tout. Le mouton met toi. $60. De là on va miniter. Et là mais là bas na so boulay ya. Na $100 le so boulay. Papa madame Benjo, téléphone est sonné avant la waya bai. $20 pour la mongo. So pas mongo pam. Ça va. Tout c'est le signe OK. Et la 4 Je ne me donne là. Ah, kata basi. Merci. Maboko pona bino mo na nzo se ba pona bino mo. Voilà. Et si l'idée tozali na bino oza groupe théâtre gomo kwa mboka
bana poto bayebi tosalaka biloko mingi libanda donc biro ezali oyo aza na posa mona baimage après asuka masolo towana ma présidente aza wana bosololi ndenge ezalaka kaka tozali nano toke te deuxième bon bozwa iteko 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 mwana minga yero iteko tena nakunda kili ubomulanga bondenge nini tena mundu uzabu tuzusana musala tuzotoka mingi yebi mingi dina mabuti kumbe chaque 10 jours chaque ya tufuna kaja ponchu muti isendu somo passe no woni zo kumule tu mon ami je moninga ngai voilà camarade oui ami itimi watu yebi ngana yo voilà ndiko tsaka boy ukoli sana napi na yo komoko tuna yo no komete ndeko tsaka boy bitoni pale sokile de jole ko tamona ngana yo la bola pa njaba pesi bisho faveur ko ko tisa dola ndana yo $100 ndana yo $100 ndege ngai mutu na kosa mtali boso na lokoti hapo sako na lokoti na yena kwa pana yo na lakisio na pesio 40 ndege 60 wote ke ko ndo mamo usapina unyenye na yo pinja yuzu $100 ngano tulokoti $100 ngano tutambulaka baba lokoti nani tulokoti nini ndege yo lokoti nani lokoti ngapi na muni yango tozi $100 ngana yo sigoi tukabula yuzu 60 40 ndeko tuna lokoti 50 ndeko tuna lokoti tukukabula biso mbale 50 jamais possible 50 impossible 50 yo sala kaida peteka yo na mbandaka peteka yo na mbandaka kaida peteka yo na mbandaka petit excusez petit frère bonjour mbote ndebino oui bien petit na ngai ndeko tuna bengi yo tukisha dikamo moko wa wazi muninga na kai camarade aje camarade mon ami ndeka jaribu ye Oliana ye kotabula na ngai nyosho epana ye baba Jimen baba Jimen Simon bon ikamwezaliwa tu suis $100 $100 tu suis $100 yokana no petit avec yo pesa na avec yo pour ko te venir comme na piscine bari c'était yo tia baloba te donc $100 ata to ka ngese ya biso ese yo te okay tu dis $100 ni biso donc tu dis $100 to ni bon ndelo tu dis $100 boy na ko pesa ye 40 là ici 60 yom tema bea nani gari ero ko ngena lokoti na pesi papa na muninga pesi ye 40 ma bea ni ndale c'est simple c'est $100 on dit 50 il y a dit 50 jamais petit jamais yende ke jaribu ako za 40 ngenda hicho sasa kwa hivyo ndio ndio physique ni ocho ya joto physique ni ocho ya joto utakuta jamais kukuta 60 impossible tukapa neno c'est simple allez kutuko bosanga le bilongo wango voilà kuta aux 50 et pas du 50 ok vous allez vous entendre dans balé na ntala isa nini watu na hata ukabia hata 500 ya problem da petit ile nayo napenda kiyo pula kwa intervenir kama ngani na mwana mimi na ngai kutoka kwa leo sisi kile pombe zake kile ngati no bianga bonjour commandant bengi yokas bonjour makile na nini bonjour mon commissionnaire mon commissionnaire loko moto sina ngwa ngai waje mwana mimi kama wale na ngai utana yena mbandaka yoka ni tukana sipo konji na sanza pepe na to isa moko zina ya lo bayo isa nini na uti ya yembandaka ngana uti ya yembandaka na tini na masho talaga wapate soki na kanisa na peto ngana sala bona masho koputela yomba na mboka na tiki sasa baba obandi ba jia buzoba na za soda tango bolo poko za filmu na moko boko tambo la soute avese ko sala ko to boko tambo la soute non moko yina papa abiso babendi yo babendi pour l'intervention babendi yo pour intervenir pour la mission qu'est-ce que ça va le balader papa ezani bon ezali pour toucher les $100 $100 toucher nango $100 $100 toucher nango ndako tena lokoti yende ko tena lokoti ba mouvement nyosho oyo nasali yemo to yo papa $100 na lokoti na ye lokola ya zali camarade na ngai ami na ngai fidèle mutemi na ngai
nyonso eza motu monene be motu moke oyo ebimi mikolo oyo tokoloba kaka oyo ebimi mikolo hotel nanga seri na yo osala yango tisa baprojet wana tosala baprojet na biso tokosala baprojet na biso sikoyo ndenge ezala bangani nabi na ye peti oyo kuta zai koleka nakopeta yo oki nakopeta yo sikoyo nalobi malembe papa malembe yo lobana ndo silisa wameze boy nabengi na isi camarade nanga yo kozwa 40 ngana zi 60 yo kidoka yani c'est possible malembe papa malembe papa malembe malembe age na bino zo kipenga te nakopeta bino fimbo wapi $100 ngamona tabula $100 pesa $100 na tabula bino napendaki yo kopenga na balabala napendaki yo kopenga ndenge napendaki yo kopenga papa nabila napenga nadieleko na yo papa ezali kama $100 ezali kambo ya $100 biso mibali na ye toujours yango biso mibali eza te que tu partager ngo ya bato non kasi ya boyi te bopoli déjà ngaka na kokabola bino nga aza leta pesa papa bongo biso tozali na projet po nalobi pesa na mbongo wana ezali eloko tokosala projet mpo na yango zelanga na so papa azala na so kati ya ozokanisanga policier eza mabe te kozala policier me nga na soda na bondi ba guerre trop nayebi posa guerre komo kota na nzoto na molubaka guerre esalama mpona nino kobunda likolo na projet na biso projet yo ese projet yo ndokie commandant akende zala wana sipta yo tata nini yo tata costume okimisi bango ha ya yo projet maboko mpona bino moko maboko makasi mpona bino moko basi bazanga masumu na mibali bazanga masumu nasengi ozali peti na ngai tounga camarade mpo totambola ngai yo nazali kopostule nazali kopostule nalingi tosala yo boye yo lokola tata na yo na yo ozoke kote mo amba yoka ngai okunga funa ezali projet na ngai projet na yo nazali kosala natia députation oui nakoma mpe balobi biso te nakoma lokola papa fredi nakosala kitoko osekomona soki nakoma lokola papa fredi nakozala kitoko mpona lelo nazwi projet wana nasala nakoma députation mais yo yo azalaka na mbongo tata na yo suisse oui azalaka na mbongo peti na ngai tata ndenge mokolo wana oyangi ngai attention les assassins vous êtes compris le père d'ailleurs il y a des bijoux de ces bagages hein mission il faut la carte putain bakoto kosa yo bakoki pe peut-être ko ye komona sala ngo ndenge lobi na yo oye na banini wana bo makambo na ngana yo etali tata na yo te etali mpe moto te etali mpe nini te kosona yanga na ye ezali mpo te ye atelemelaka ngai boye afule ngai miso lokola moto aye likambo na nzoto na ngai ezali kopesa mwana matori na ye malamu tozopesaka baconseil non moni conscience ya kopesa mwana na ngai eza makambo ya buzuba non il faut kozala na maîtrise non olila yango lelo tokofanda biso nyonso kokanisa te ngai mabe te nde makambo alobi na mwana ezali conseiller nde na mwana ye projet kaka merci beaucoup yeba yango nyonso nga nde moto eza na mbongo nyonso na mbongo te nayebi oza koloba nyonso eza koyoka mbongo ya ngai papa fredi asali moto oyo azali koyite bato amour amour oyo omonaka asali yo kitoko yokoza kitoko bizu ya bana biso bana kimwenda tokotelema mpona eloko na biso oze komona ikompimele malu akotika biso te akozala na biso mwasi asaka lisumu mokonzi nakutana na ye abisingai te nazali na baprojet na yo zalaka na yo azali tata moko nasepelaka na yo na kake lokola nakosala nano mosala ya biloko na biso soki esili nakobenga yo nakosala ndenge olobaki nanga bana bakotanga te mikolo bakobengana merci beaucoup
Ok. Bon. Papa, ok, d'ailleurs. Et là, Sibo idée ça n'est pas. Tata na yo kaki ya. Yo sote yo tata na yo kaki. Yo nzaka soka kotu na yo kabu. Tira pe ndenga malamu. Mukolo yo yibra kanga mbongo na baka na yo. Oh, ata yo ki asali. Asali. Yo saka boyite. To kende. Ndoko alelo ayoki. Lo bito salon. Eza bongo. Merci. Maboko pona bina maboko makasi. Na rappelé ma numéro à photo A, dans un espace amour vrai 0046. Voilà, vous mettez à la Suède, à vacances, tout à vacances. Au outil photo, aux États-Unis, partout au Kinobima, au niveau Pema, il y a qu'à voir un espace, la mission espace amour vrai, et ça n'a qui moins. Sans plus tarder, on va passer par on a fait faire maman Lauriane et Momo, et puis on va découvrir Bissona Bino ensemble, invité surprise, il y a au moins la. Merci beaucoup na Doris Malemba yangai dans ya motema Doris ofana ya mboka donc na pesi bino nyonso mbote balandi na biso ya bomoko ya mboka na pesi papa Patrick Momombote mama Pauline Momombote na pesi Pati Momombote na pesi mama Malou Kamwanya Chibangu motema ya tonton Freddy Mbote donc awa toza na Kimwenzaga donc il y a un espace moko récréatif pour la bâtiment pour partager un moment fort un moment moko bien à biso sans plus tarder nous avons il y a des collègues Doris parce que là on va parler des sujets qui vraiment maquiller les trônes en Afrique qu'est-ce que les mariage il y a Doris Malemba ameka ko présenter surprise. Vraiment merci la maman Lauriane na kusika maloba na présenter notre invité spécial à biso invité ma la photo vidéo mais donc pe na invité on a ni azana mo na Suède donc ba to ma Daniel ba tout ba na Suède on est dans la Suède vraiment voilà na présenter invité à biso si qu'on a souhaité na joyeux anniversaire à Gériel donc on a papa la biso ba Freddy à maman Malou na souhaité ma joyeux anniversaire à Paris c'est tout la maman de la bakula na au boye ba za vraiment na souhaité joyeux anniversaire vraiment invité surprise na biso lelo na autant à compoter de découvrir ensemble bonjour bonsoir on s'est présenté papa la photo ko ba yebi o te ba ye ba na ko ba yebi o ba ye ba ainsi que ba de on soit congolais pe ba na biso avant la Kinshasa. Ouais, merci beaucoup mon frère Boka, merci beaucoup Patrick Momo, un petit frère que j'aime tant avec sa femme Pauline. Yo mon Pauline, on va histoire, oui. Maman Pauline Momo. Et sans plus tarder, d'abord je remercie ma femme, la femme que j'aime dans ma vie, la femme qui a fait assez que Freddy découvre l'amour, la femme qui a fait assez que Freddy découvre qu'est-ce que la vraie, vraiment la vraie amour. C'est Malou Kamwanya Chibangu, la femme qui mérite vraiment dans ma vie. Elle est tout pour moi. C'est-à-dire qu'avec elle, j'ai découvert l'amour. Qu'est-ce qu'est l'amour? Qu'est-ce que signifie l'amour? Et pourquoi la vie conjugale? Sans plus tarder, j'aimerais aussi saluer mon pote, l'ami intime de ma vie, c'est Liam Poutou à Stockholm, avec maman Efrazi, sans oublier Lengame et la petite Rita
à la sud-ouest. Donc c'est un peu ça. Et puis, ma petite fille, c'est-à-dire que ma fille que j'aime tant, Gérielle, elle vient de totaliser 13 ans d'âge. Joyeux anniversaire. Et sans oublier les groupes de sages. Un groupe de sages, c'est-à-dire il y a des gens qui arrivent à bien raisonner pour l'avenir de la communauté congolaise en Suède, spécialement dans la ville de Gothenburg. Les groupes de sages, merci Nabi Gelelo les trois, nous avons la réunion, Zamba Pamolabino, bon surtout solo laga, état molanaï tolingi, puisque nous faisons assez que la communauté congolaise en Suède est à la réunie pour sauver pas mal de familles ainsi que des enfants congolais en Suède. En tout cas, merci beaucoup. Merci, tonton Fredi, merci vraiment. On appelle la Pessi Mbote, la bande de groupe de sages, nous avons le barrage à Suède, la Pessi Mbote. Parce que Nayo a rappelé les Congolais, puis comme ça y a bango 00243. Et on rappelle la ligne Kotombo la 0046. Et l'amour vrai, en fait, on a découvert qu'il y a ma belle femme. C'est-à-dire la femme que j'aime. Qui est Maman Malou, Kamouanyati Bangou. Voilà. Yende Asalaki n'a découvert. Oui, c'est vrai que l'amour vrai existe déjà. Tous en amour vrai. Sur les contenus de Genèse à Apocalypse, il y a la joie, il y a la transparence, il y a la vérité, et il y a presque tout. Il y a la sincérité, comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est ça l'amour vrai. Et amour vrai va découvrir au fur et à mesure, malgré les échecs de la vie, on arrivera toujours à découvrir qu'il y a un amour qui existe qu'on appelle amour vrai. Ceux qui n'appellent ça comme amour vrai, les alliés parce que la femme à qui je vis et je partage ma vie avec, sur cette alliance, elle m'a fait voir qu'il y a l'amour qui existe. Donc papa Fredi et maman Malou, moi Nati Bangou, un amour vrai. Oui, vraiment, sincèrement, pardon. Donc, je flatte simplement ma femme. Parce que c'est à elle que je dois laisser ma valeur, parce qu'elle mérite ça. À partir de elle, l'amour vrai existe. C'est ça. Et ça, c'est un gosse qui je vais te dire une chose. C'est la femme qui pousse l'homme à balayer civilement, coutumièrement et religieusement. C'est la femme qui pousse. Ce qu'on a dit trois citations, l'amour coutumier, au moment où la famille, les parents, balobaka na mwana na bango mwasi ke tosito lembongo na yo olongwe na famille oyo. Et la plupart des femmes balongwa raté. Comment? Balongwa raté à ce sens que mais ce total bien basi mingi ba comprendre raté le pourquoi babali bango. Bazana plaisir on est relate la moi pembe. Bana plaisir on a famille eli ambongo. Bana plaisir on a beli mosa libala. La réalité c'est que ils en libala puisque balobi en français que l'amour il n'y a pas simplement la rose, il y a les épines. Vous voyez? Donc, si on dit que la fleur rose a ses épines, il y a le baquet, la katia bolingopé, moi ma bakou, to banzoube ezali. Mais du fait qu'alliance c'est le bac nabisoke, tout se respecter, tout se supporter, et comme d'imaginer que l'amour nous sépare. Mais ce n'est pas le cas. Il y a un langage. Il y a un langage, il y a beaucoup de gens, beaucoup de femmes, beaucoup de moto oyo abengisi mwasi na ye parti Afrique. Si on a un exemple, il abengisi mwasi en Afrique. Je n'ai pas dit que... Voilà. Mais je n'ai pas dit que toutes les femmes ont abengisi poto, bazama non. Mais parmi eux, il y en a aussi bazama mauvaises. C'est-à-dire que peut-être hier, tant qu'on a besoin de libala na ye, à ce moment-là, gazana mobali ya poto. Et si on a une famille, il y a na bifini ya bimelagité expérience de le baguette famille peut contribuer famille comme le banaï kala ndemo tibiso na Kinshasa tu vois la numéro 4 ya balabala na biso Mandeli to Thérèse et na pe poto on a construit à Salibo. Un grand plaisir et on partager dans au moment oyo na zonti maloba epa ya ndeko na Doris oza ba question ça ko batisa a ko batisa.
dans le cadre d'évoluer Papa Freddy. La langue on a bien de tout sur la maman Lauriane pour expliquer la réalité ça et belé et notre produit que nous pouvons ça voici bah dépense de cette Afrique à facturer en soit comme la poto et arriver à facturer moi ce n'est pas bon ça c'est pas dépense. En tout cas merci pour la deuxième question là. Ndenge yozo ka moi ndenge pena ka moi. Alors pour la mibali on va sala oui on va sala ba frère na ngai les conseils na ngezali ke moi sinayo les a devoir na yo parce que tant toujours balana pour le meilleur et pour le pire. Un de ces cas bien matériel financièrement retirer la génération montante banana biso. Donc ça ne sert à rien tout facturer à Kassus Bassi Nabiso, mais il y a un poteau, il y a dépense tout au foot Saraban. Oui, ça s'est fait. Puisqu'il est déjà marié, c'est ça. Merci Papa Freddy, la réponse d'ailleurs. Est-ce que ma camarade est pas congolais, tout africain en général, l'Europe, ça a caractère wana. Parce que dans nos temps, on a déjà tous les congolais, tous les africains, ni en Europe. Oui. Question-réponse dans les alliés beaucoup plus là-bas congolais. Je suis congolais de naissance. Oui, d'origine, né à Kinshasa et grandi à Kinshasa. Et puis après, bon, na Kepoto. C'est-à-dire que moitié des années dans l'Aïe. Donc si j'ai aujourd'hui 59 ans, c'est-à-dire que ce qu'on divise par deux, le reste on a salé en Congo, le reste on a salé en Europe. Donc, naza kolobela bande on a biso ba congolais pour na fréquenter kaka ba congolais. Et puis na lingi et tant que représentant ya communauté nazo senga na bato bazo salango batika yango. Ezaka na Suède parce que ba cas divorce c'est belé même na Suède wana tout ça na ba cas divorce mo énorme. Il y a makamona pe ya facturation et que mobile a comment facturer moi c'est na ezali. Makamu ya ben fidélité ezali. Makampe ya moi si alingi ka ko sal sa famille na ye et nos familles à mobile. Et même on a divorce. Ezali, on peut y avoir aussi des la a commis moi sur la tout va passer valeur à créer biloko mo ezangatina mais na divorce. Ezali, donc Ezali ba fleur et belé. Mais ce que nous avons dit sur la question, mon maman Laurent a posé qui réponse pour ça qui. Au moins quelque part, ils ont un foyer, ma famille m'a demandé de faire passer, ils vont pousser le divorce en peu parce que tant que nous sommes obligés, moi, on dit que quelqu'un n'y peut pas le prendre si mais pas de qui te sont baki. Et donc pousser peu moi si à cela n'importe quoi la porte mobile pas mon c'est que et pousser peu pas carbone la paix. Ouais, tout à fait. Au moins il y a un exemple en Zembe moko le fait Madilou système. Que son âme repose en paix. Ayemanze Momoko, Nanze Moana a utilisé comédien moko congolais, na komo ya Siatula. Siatula, na kati Nanze Moana, aloba, eloko moko boye, alobi, yaya opoussa, makambo nyonso, kaka mwasi nanga, na koyebisa mwasi nanga, na koyebisa mwasi nanga, omoni nde bapesi yo 500 mètres. C'est-à-dire au moins une intervention il y a l'État na poto. La franche vérité, na solo là na avocat moko, il y a moi na moisi, sédoise concernant les droits de femmes na Europe soit na Suède. Mais pourquoi les autorités sédoises bapé saga faveur mine na basi. Femme on a ibisanga en tant qu'avocat. Alors non, c'est faux. C'est plutôt votre femme, vos femmes congolaises. Bango bazo exploiter langage wana mabe, bazo funda bino na la police na likamba mukie. C'est-à-dire moi ça s'est influencé beaucoup plus la famille na yepe na Kinshasa. Wana pena nazo telemelango parce que dans une expérience wana que famille à moi c'est comme le wana moi si que mais yo kaka mobali na yo mais babosani ke mobali ni mutabala qui et puis mobali yango bazo ko kanela ye mutasala ke moi sona zala ye pe muta tranquilliser moi wana à contribuer à 100% et transparence il y a salaire na bango et ça la kati ndako mais moi si le kola lingi pe ba mona ye ke ye pas à moi si avant na poto abandi pour ça ma famille na ye et ça la raqué
courant moko ya bien salamité PC circuit explosé et ça les divorce. Donc moi si pas à quelque part beaucoup plus na part moko ya mabé pour na ba conséquences ya ba divorce na poto. Moi si pendaza na 4. Merci papa Freddy. Na kotala oboye na moni pena za na souci ya bandeko na biso o ba vivre ba ka o to lobela awa na poto. D'habitude est-ce que tant que congolais et puis étant que parent pe lisusu est-ce que eza eloko nini o bandeko na biso pe ba congolais o boyo kana to bo raisonna bo sala pona bo sauver bandeko mususu wana o ba vivre ba biloko mo ya ndeko wana. Est-ce que bo sala ka mo eloko mo be te pona ko mixer pe bandeko wana. Bon, je vais te dire une chose. Mon communauté congolaise na poto et panzanaka. Voire même la Suède et Panzanaka. Et c'est là qu'ils soutaient. Tu comme qui n'a pas groupe skill. C'est-à-dire que tu vas créer un coin na bango, un groupe na bango. Donc il y a Mickey. Et aboutir et mais ils sont à zéro et détruire biso. Mais avec la foi et l'amour de Dieu, et à cause de ça, na quatre la ville à Suède, la ville à Gothenburg, na Göteborg. Là où moi je suis implanté, de s'organiser, de créer de nouveau une communauté congolaise. Oh, ils ont ça les groupes de sages, oh, bah ça que ça là effort moko pour tout le monde toucher bah kawana sikol. C'est-à-dire nous sommes maintenant le sage, bah conseiller, voire même dans l'église, voire même dans le foyer, ils ont pas problème, voire même les enfants, il y a famille, oh, bah ça pas problème. Il y a pour défendre bah kawana, bateau ya force. Donc en tout cas je te promets, tout ça déjà marche. Et puis je sais qu'avec le Saint-Esprit, ça là va être fort pour résoudre la fléau en année. Exactement, il démarre bien, la boîte c'est une vraiment continuer pour la coller les actes transparence, leur sincère. Quand je parle de l'amour vrai, ça veut dire que nous avons souhaité que dans le foyer, l'amour vrai existait. Le lendemain, à partir de l'émission, il y a beaucoup de mboka, il y a beaucoup de Nakatia Libala et les Kaka Eloko. Oh, et les Kézalika Boulou Mibale. On y a le vie. Moninga Mati Yokita. Et surtout pour la mobilité, moi je vais te conseiller. Même bac d'alliance pour l'attaquant. Même au camp de l'équipe, pour le moulin à mon bois comme pour le baquet, c'est fini. Ça va se finir. L'important c'est qu'il n'aime pas à la vie conjugale. Mais il faut toujours compris à ça. C'est dans le temps, à ça la classe pour que c'est et soutenir les choses. On a le long à Macambo Italie. Parce qu'il faut que nous voilà esprit mon coco et là tu vas voyez des moments où le Satan va balader. Et je sais que à partir de l'émission, nous avons conseillé à te mêler tout le monde à la wana. Tout le monde a passé la mission. Azala Mabé, Azala Kito, l'école qui est là qui est Zalanaï. Économiquement, Zalanaï. Spirituellement, Zalanaï. C'est ça que c'est. Merci à papa Freddy. Merci beaucoup papa. Merci à la famille Maengando Nyonso Mbote. À la maman à Longa donc à Simba Motema ya papa Freddy. Donc c'est une grande dame Balwaka. Moi si donc je pense là ici que moi ce n'est pas parce que tu n'es pas là mais tu es là. Donc aux athées mères, aux anabissuels, maman de gros bisous à toi maman Pauline Momo, à papa Patrick Momo, à toute la communauté congolaise à Suède. Surtout le groupe de sages, la ville à Göteborg. Donc ici quand papa Freddy Azalak, ici quand Azal il y a sage, il y a communauté, il y a groupe Wana. Donc Bambo Tebele, papa Freddy, merci beaucoup. Donc on est des cœurs avec toi, espace 0046 amour vrai, toujours du Colo Tozali. Merci beaucoup. La zone Sima le Baïpa à Doris.
Merci maman Lauriane et Momo. Toujours chité déjà pour nous Kabola. Tika na pesa pe mbote na Jacques Maël Maengando na pesa pe mbote bisikola na vraiment bilio na ko polisa bilio mabanga ndeka na mesala. Vraiment papa Freddy na epto soza ba mbote on pesa pour clôturer mission lelo. Papier faut zonga beto solola. Na habité ba tout bazo na biso vraiment tika na profiter sur na pesa pe José Maengando mbote Freddy Maengando Jezania Maengando pe na bosente na pesa pe mbote bisikola nanga tika na pesa base dans le Canada, ma mère n'a pas 20 ans, vraiment. Maman Gisèle n'a pas de moto, base dans le Canada, n'a pas fait de soute, n'a pas de moto, maman a Tokos, on a la Belgique, on a base à ma mère, on a eu, ne tombera jamais, ne rentre sur le rappel bien, Nadama Monique à Luanda, n'a pas raté. Papa Freddy n'a évité ceux qui osent dire na ba moto au pesa bat balandi biso na moment de la fête na Kabonanga dans la journal et puis na continuer na sous émission. Ouais ba mbote mingi na Jonathan Mumbongo. Il y a eu le sac yango wana Calais na Patile ba mbote na yango wana Olivier Maël ba mbote na yango wana Patile na pesi ba mbote Lulendo Mpangya Munu ba mbote na bino yango wana Mayele mbote na bino wana Claude Boka mbote na bino wana Patrice mbote na yango wana Nono Lulendo mbote na bino wana et puis na bosanité Guilain Talagara yo na côté à Frelunda le Sako Fioti les grands comédiens wa Simbi Suède le Sako yango wana na bosanité bao ya ngai pe bazalaka nanga tout le temps li en put tala kaka sana soki da taille comme on a ôté c'est que maman eza bien té sans oublier Louve déjà non na katia Glouben ba mbote belé Gigi ba Congolia na Isingen ba mbote belé en tout cas ba mbote ebelé na famille nanga mobimba ba mbote belé na Momo, en tout cas merci Momo. Ndenge to sololaki, ndenge na moni yango. Pauline ma fille que j'aime tant. Merci ebele. Zala na papa malamu. Yo mo rebi masolo to sololaka. Ezaka ndenge wana. Bolingonde ele kamaloba. Merci vraiment. Merci toute la communauté congolaise en Suède et que le bon Dieu vous bénisse. Merci. Merci Wazaki Papa Freddy à Souki Sinabiso. Si quand on a sepelé la bande de retour au Sali Kenazala, vraiment la pessimiste na Jacques Maëla et Patrick, Sarah, José et puis Freddy, Josana, Gérald, Beltoni, vraiment joyeux anniversaire. Namon la biso, Paul Choco Baxa, 13 ans d'âge, vraiment la pessimiste, merci. Merci vraiment merci la bande de retour au Sali Biso. Na Bomoko Mboka, merci particulièrement encore une fois. Maman Pauline, Momo, ainsi que tous les enfants à la maison. Donc, papier est fort pour la Kinshasa na